TV, Bonelliso, Bolanda de show, Mala Congo, Bolanda de show de Nare, Mala Congo, Bolanda de show de Nare TV, Mala Congo, Bolanda de show de Nare TV, La Foto Amerique, Bolanda de show de Nare TV, Mokili Mondima, Bolanda de show de Nare TV, Bolanda de show de Nare TV. Bana Lola, Bana Poto, Bana Mokili Mondima. Vous s'abonnez massivement à des shows de Nare TV pour la vérité, pour l'émission, tout. Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows de Nare TV. Merci Nabao Balandi des shows de Nare TV. Ceux qui ont potalinga Lelomba Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows de Nare TV. Otala kaba réalité zo le kanamokili. Tu es bino sujet à chaud. Boye bindenge zo kende makamba Moïse Mbie na Eliana. Mais ba vérité zo continue kobima. Kaka ndenge Eliana lobaki nazolo bango kaka pona kobikisa milimo. Voilà, nous on est là. C'est-à-dire na problème ya Eliane. Bato ba kobima ebele, pe makambe kobima ebele na kati ya Bethel wana. Quel est maintenant le problème? Zala brancher na pesa au détail. Tomoni famille ya Eliana ba tomboki vraiment cette fois-ci famille ya Eliana ba telemi. Ba telemi pe ba bimisi ba vérité mususu o ebiso toyeba kité. Mais par constat, nazo sentir que maman Eliane aza mutu moko ya chaude te. Aza mutu moko très douce, aza maman moko très douce. Aza maman makelele te ba maman ba lobake belé te. Également papa Eliane très mou, alobake belé te. Mais toye komona famille moko ya Eliane aza wana na kata libota na bango ya bimi cette fois-ci a bimisi mutu pe ameki ko cracher ba vérité mususu bimi na munoko na yoka mawa pasi na soni na mangomba oto kendo kota. Quel est le problème? Makambo ebimi ebele Mireille Mukeni o bauti ko bimisa bulumbu na libanda kaka ndengo moyi na cheba photo na bango likolo avant ta l'émission. Mireille Mukeni aza accompliste ya ba problème ya Moïse Mbie na Eliane. C'est-à-dire, plupart ya ba maman mingi pe na kati ya mangomba o tout ça nango lelo. Baza accompliste na ba pasteur pour na ko détruire ba vie ya bana batu na ba église. Mais bangi singa problème o tangu na yoki yango ekamwi singa yi. Ekamwi singa makambo o ekamwi singa makasi ya koyoka ba vérité o famille ya Eliane ebimisi. Mireille Mukeni to pe Mireille Mukeni ezo dépendre na ndenge yo robengela ye. Mireille Mukeni o azali proche ya pasteur Mbie. Azali attaché de presse ya pasteur Moïse Mbie. Ye moko penano ekobiste ya makasi mutuna ekobo. Ba photo na ye bimaki, ba video na ye bimaki, boyebi yango toza nango. Mais problème ezanini, Mireille Mukeni bakendaki kolongola nani Eliane, bazemi na ndako ya Mireille Mukeni. Grave. C'est-à-dire Mireille Mukeni oyo azalaki na kati ya COP ya comment dirais-je? Mireille Mukeni azalaki na kati ya COP o Moïse Mbie abandaki kosala na ba fille ya église. C'est-à-dire Mireille Mukeni wana Mireille Mukeni ayebi ba COP nyonso o Moïse Mbie asalaka na kati ya église par rapport ya ba fille o nyonso Moïse Mbie abimaka na bango. Voilà, nous on est là, rien que la vérité. C'est-à-dire Mireille Mukeni ti babandaki kolongola Eliane bazemi, bakendaki kolongola ye bazemi wana na ndako ya Mireille Mukeni. Eloni na okoloba na kati wana moni ba mama oyo basali mabe ebele na kati ya Bethel wana. Comme pe moi so akokai kokufa nde ba olongole zemi na kati ya ndako wana, ba longoli yo zemi. Pe na zemi wana compliqué, okufi ba okai kozwaka ebemba Eliane o bake ko bwaka, bake ko kunda histoire abu, pia mutake kaka porté disparu. Parce que Eliane en vie azo dénoncer bango. Bazo ndimate bongo soka kufa ki banga ba bimise bembene libanda po bandimake ba onde ba bomie po banda olongole zemi. Banga ba lobate. Eliane en vie azo dénoncer bango na yo fana kwiti. Toujours ozo ko appuyer les mal. Ce que zalaki o ayo mwana ndo linga ondima meloko eza ya mwana muningo ondima te. Pourquoi? Tu es fanatique, tu es fanatique de l'église, tu es fanatique de Moïse Mbie. Nous on est là. Ou bien tu es fanatique parce que vous êtes des mêmes tribus. Nous on est là. Or, la tribité, qui fanatisme, nous défendre l'intérêt de notre Dieu. Nous défendons l'intérêt de la Bible. Nous défendons l'intérêt de l'église. Nous, on est là. On n'est pas là contre quelqu'un, non. Mireille Mukeni, ti balongola Eliane, basé successivement, balongola et pas ya Mireille Mukeni. Yango zomona ba maman en église a tomboli maboko boazo ganga nzambe, non. Bango bazaki déjà derrière l'argent. Bethel est comme business na bango.
bazo sambela nzambe te parce que bambongo nyonso ekota na Bethel wana bazo kabola bazo pesa ba Mireille wana ba parti na bango bazo zo ba pourcentage na bango y compris ya ba cop o nyonso bazo sala na église y compris ya mabe nyonso bazo sala na église à travers ba sœur bana bato bazo tonda na église wana ba bebisi ba vie bana bato ebele na église wana sans que to yeba mais na c'est la vérité o to koyeba makambo ebele na ko sepela na mutu azuluka ke vérité o ebima po to yeba makambo ebele mais kozala mawa na mutu azo soutenir mabe o eumela po vérité bimate et kozala pasi yo mutu za ko étouffer vérité za pasi po na yo mais na ko sepela na batu nyonso baza ko soutenir vérité o ebima po to yeba mabe o ebomanaki na sima Bethel to yeba mabe o Moïse Mbi akotisaki na Bethel to yeba mabe o ezaki na sima Moïse Mbi c'est un gégé ngam na bengi gégé te ye monda mi benga ki gégé pour le bater des choix bengi Moïse Mbi gégé non il faut yo karamagam na oloba. Quel est encore le problème na kati ya makambo Moïse Mbi étant makambo e yindi asenga ki Eliane que non salaka que non netelo ko ezate garder silence na tinda yo 2 semaines soit en Afrique du Sud soit Dubaï okendo vanda to lexa mon pepe oyo so mon pepe oyo leki e bongo na zongiso na Kinshasa idiosi mwana muningo salié mabe moi si o la kaki ba promesse belé okokisi ba promesse te tant moni ke mbutu e bandi okomi ko proposer un voyage aller en Dubaï ou en Afrique du Sud est égal à quoi? Aller en Afrique du Sud ou en Dubaï est égal à quoi après? Eliane Aboyaki. Moïse Mbi aleki na proposition à $10,000 na famille na bango baboyang. Moïse Mbi atindi batu babeta avocat masasi problème ezate. Awa sous toyoki entre guillemets bakangi Michel Makenda suki Michel Nan. Suki Makenda. Que soit disant yem tazo bimsa ba vérité Moïse Mbi toujours batindi batu na bango molili lokola bango baza très effrayant bake ko kanga Michel Makenda suki Michel Makenda na bino bakene na prison tant bakene na ba musicien bazali na kati wana mama mususu azolela mobali na azali parmi ba musicien nyonso bakangi alobi bazo brutaliser bango na ndenga mukete Congo pe justice ezalaka te Congo justice ezate bazo beta ba musicien wana pene baboma mama mususu aleli na boutoir flash ebeta miao mama moko azolela mobali na ye bake ko kumba aza parmi ba musicien nani ya Michel Makenda batiki Michel bakangi ba musicien wana lukutu ko beta ya liboma Congo justice ezalaka te po ani bakangi bango Moïse Mbi alobi fuita ba biloko na ye ezobimela pa na bango idiosi bango na bango bakomi koliana ya vérité nano ebimite vérité kobima ezana batunsu na Bethel wana bazo banga koloba po bana ba famille pauvre bazo banga soka lobi ekobalukela ye mais ye mtu basali ye mabe mais azo banga koloba lobi soka lobi ekobalukela ye po Moïse Mbi aza effrayant po Moïse Mbi aza na mbongo kasi mbongo mabonzo kenda ekopesa yango ekomeli yo effrayant mbongo mabonzo kenda ekopesa yango ezobalukela yo yebite na yebisoni bomi ko banga ye po aza effrayant po aza na mbongo wana ziyo api kasi mbongo ya betaki yo mosinzo yango azo ko influencer nango partout oyo azali mbongo oyo kende ko pesa ya badim pesa action de grâce mbongo wana yango ya comme influent pour influencer bino mon peuple périt manque de connaissances ata tozolo boroyoka oyoka te fana quit okoyoka te ezana ba sœur ebele bazobela na Kinshasa soko yebi ke Moïse Mbi abiza yo kende koloba ngonga ngo ezopela kende ko chao ya yo pe mutu bimisa vérité mais plus bazobanga pourquoi balobi Moïse Mbi aza très influent azana ba moyen soki na keko funda ye e ngana kokokate na kozwa ba avocat wapi voilà peuple pauvre que nous sommes tozana ba moyen te ata muta mbongo asali yo mabe moyo landa ye ezate po ba moyen ezate on est là bloqué c'est-à-dire Mireille na Moïse Mbi ba longola Eliane Bazemi na ndako ya Mireille na minito Eliane ndenga zawana ba famille Eliane bazo réclamer balobi Eliane akoma ko régler azobima makila 3 fois par mois 3 fois par mois par rapport à la grossesse, il y a avortement au basalisa en série. La grossesse au basalisa Eliane en série et provoqué moi à comment régler 3 fois par mois. Ma kilé zobima moi en désordre. Entre guillemets, toyoka ke bakata Eliane ba trompe. Na lobi entre guillemets, na yoka isa juste murmure, mais troser la vérité on attend ba okendo samba. Mengape matoi nange yoka entre guillemets je répète
toyoka ke bakata Eliana ba trompe. Vrai ou faux? Na soufflé yo kaka ponga pe ba souffla kinga, mais je confirme pas. Ce qui na lobi ndengwa c'est par rapport ya ndenge famille na ye baleki na chaîne de télévision kolobaki mwana bango azo régler 3 fois par mois. C'est-à-dire makile comment kobima Eliana en désordre. Dit à quoi? Dit à bazemi o balongola ye en série. Et c'est fort possible que ba pe ke bakata ye ba trompe. Point d'interrogation, c'est à vérifier. Tokoye batang ba ozana devant juge. Tant ba kobimisa ba vérité o tozozela. Na koya koyibisa aussi des choses de Nar TV. Zala branché oye ba vérité o ndero kende di début à la fin nous on est là. Nini msutu enga toloba na kati ya problème oyo. Et sali mawa passe na soni komona ba mama o na église. Lokola ba Mireille Mukeni wana soka zo sambe lobi yende. Soka leki liboso bwa zo ko sala presse o lobi wi o penza bato nzambe. Nzoka bango nde basimbi makila ya bato. Bazo longola bazemi milimo wa bana balongoli na kati ya église. Bache bana na bino bazemi na église balongoli bango bazemi na église. Basimbi makila bato na maboko. Bagege. Aya zwa. Kaka ndengo zo kima wana zwa. Bino pende bazo kosa bino bweti na monda lelo. Makambo esilati. O chako polikola TV zwa imela na biki. Aya. Ti lelo na monda lelo ba okosa bino na biloko wana. Me batu bo fungola misu bo fungola matoi. Boyeba molimo nzambe za wapi, c'est ça nous on est là. Et sali mawape koka mwana Kinshasa mbutu. Moïse Mbi akena ba proposition na nyonso esimbité, c'est-à-dire Moïse Mbi alingaki a faire taire famille wana mais akokite. Abandai na Eliane yemoko esimbité, Eliane abandi ko dévoiler akena proposition à $10,000 esimbité. Akena intimidation ba avocat na pia bino $10,000 boleka na caméra ezakate famille ba to bebi soko poser ba baleka na caméra ba démentir polo bio balukela bango non avocat ya Eliane na simbi dossier na ba ke ko bete masasi ba buki lokolo soki ndeni ko bonga te to ko yeba na ba jours à venir bakangi Michel nani Makenda na ba musicien na ba lobi bango nde ba bimisa fuita Moïse Mbi bango na bango ba komi ko liana nanu ba liani te ba ko liana yaya vérité ko bima. Maman o nani Mireille Mukeni a complicité avec les pasteurs ya kolongola basi ya kolongola ba fille zemi na kati ya église mawa pasi na soni yoka banga mndenge ezobima. Donc maman o yango ye moko pe muta ekobo tala ba photo ba bimisi mabele nyonso libanda nzoto libanda donc soni bazo lia e bambanga na mibali ba photo e bimi mais ba maman o nde ba na église soit disant soki ba nani ba attaché de presse. Il y a pasteur, c'est-à-dire ba attaché d'impudicité, bango tout ba attaché d'impudicité. Musu ye alobi apona kinga na tunye soki nini omona na nzoto nanga alobi aluka ko yazana makasi te biloko moko andengwana ba oyemba ka bolingo. Bazo yemba bolingo atuni Moïse Mbi eloko ni okuti na nzoto nanga Moïse Mbi alobi ote na lingi okaka ponga na lingaka na bao bazana makasi te mais na linga ande mwasi ya botosi. Bo Moïse Mbi basi ya botosi oyo koluka baza combien? Eliana zemi oyo mususu zemi kombole yesunani soki trina zemi bo sikoyo trina lobi na tuna kiye ni yango ya malamu okuti na nzoto nanga nzambe tala ba composition ba yeko sala biso ya ba musique oyo ya ba MBC biso buzoba bato ba yemba bolingo wenge kaka ndenge jiba yembela amida wenge ya bazwemba na bien banzembo frère Patrice ayembaka na banzembo toyoka kala na oya bango compara ngumwa muke muto azoyembela mwasi ne muto oyembela mobali na yeboye na ngone église bato bayeli biso kiyanke bayeli biso ki banditisme à l'évangile bayeli biso vagabondage de l'évangile bayena vagabondage dans l'évangile mais tela banzembo bayembisi biso na tunakiye ya malamu nino kuti na nzoto nanga aya no laki alingaka oyo ya makasi te alingaka oyo ya botosi des shows bino bo tromper biso trop ya bo bimi na poisa to timbel bino ya bwaka musique ya pampamba on ezangi tina bolongwa na masumu bolongwa na buzoba ya bolongwa na makambo ezangi tina ko sala bien bon meka ko comprendre parce que ezana tina te ko demeurer na kati ya lisumu ezana tina te ko demeurer na buzoba oyo bato yo nzambe na lingba bima libanda yo opekisango opekisate et ça lima wa passe na son komona ke Mireille Mukeni azana kati ya complicité ya pasteur na ye na église bango nde bandai kolongolelia na zem yango tolobi dossier oyo ezana mambo ebele na kati mwana oyo alobi bien que non nazolo bango pour sauver les âmes
tokoyeba raison ya langage oyo ya bimisaki. Ba fille ebele ba abusé bango na Bethel na Moïse Mbiye mais bazo banga koloba parce qu'elles sont des familles pauvres. Yango bazo banga koloba vérité pour lobi soki na lobi vérité na kozwa mbongo wapi ya avocat na kosala ndenge nini ye aza na mbongo ye ayebana kasi oyebi te ke mbongo mabonza oyo pesaki yango nde komisi Moïse Mbiye fliant. Yo yebite ba dîme oyo bande ko kendo pesa pa Moïse Mbiye ba action de grâce. Bando pesa nzambe to bando pesa une personne. Bando pesa une personne de Moïse Mbiye. Yango comme si Moïse Mbiye fliant. Yango comme si ndenge yazali po yo banga ko dénoncer po yo za na mbongo te. Kasi mbongo yo pesa ke ya mabonza. Yango wana comme les fliant. Olingina yebisonini. Rien que la vérité yaya. Yo olingina yebisonini, c'est ça. Il était fliant par rapport à mabonza oyo pesa ki. Par rapport à l'offrande que tu as donnée et les dîmes, c'est ce qui a fait Moïse Mbiye plus effrayant que tu connais. Rien que la vérité. Mais et que ça la passe, na soni pour na yo mutu oza ko étouffer vérité. Olingi vérité bimate. Oza ko étouffer vérité pourquoi? Parce que tu es de Bethel, ou soit parce que tu es fanatisme de Moïse Mbiye, ou soit parce que vous êtes des mêmes tribus que Moïse Mbiye. On n'est pas là pour les tribus. On n'est pas là pour le fanatisme de Moïse Mbiye. On n'est pas là pour soutenir les mal. Non. Nous, on est là pour soutenir la vérité. Nous, on est là pour la vérité. Quel est maintenant le problème? Moi, si Oyo Mireille Mukeni, Topé Mukeni, Babande Kolongola Eliane Bazemi, na taku ya Mireille Mukeni, Bano Longola Ngondeni, Bapesi moi na drogue. Bazo pesa Eliane ba drogue, ba pesi Eliane ba drogue, Eliane ameli drogue, bango ba melisie drogue na se ya banzila o ba salaki po ya mela drogue wana ba omo ba kolo bango tan ba ok devant justice. Et na sepeli parce que famille moko ya Eliane na ye wana vraiment yenda ko cracher sur ba vérité ya bien o ezobima. Parce qu'apparemment maman Eliane aza ba maman bazaka très douce, a okokolo bate, aza maman moko aza penda a chaude te. Et puis papa Eliane également, ça papa moko très mou, très doux. Ba papa o baloba na bango te mais problème est ko eli bango. Mais na encourager famille Eliane o ayeko bimisa ba vrai à cracher un peu de vérité. Oh batusko ba leki na ko comprendre susu bien. Ya onga pe na yeko informer yo po oyeba. Balongola Eliane Bazemi successivement. Successivement balongola Eliane Bazemi na ndako Mireille Mukeni. Balongola Bazemi wana na se ya drogue, c'est-à-dire ba droguer mwana. Ba pesi mwana ba kisi ya makasi alala ba melisi yango zeme koulé awa kuta dénoncer bango vivant bozondi maté bon nde bando ke longole zeme wana na kati ya ndako esali ke Eliane akufi kasi benga bazora ebemba Eliane bakebwaka porté disparu histoire abu pia bandi matin ba roloba pété oyebi ekoza la pe bato ba boma déjà milimo ebele na kati ya Bethel wana yaya yo yebite tika vérité oyebima et révéler biso nyonso ebombanaki na sima Bethel. Et révéler biso nyonso ebombanaki na sima Moïse Mbiye, c'est très important. Yo ko étouffer vérité pour nanini. Pourquoi ozana pona ko étouffer vérité? Moi nana zoloba bien que j'ai besoin de dire ça. Je vais dire ça pour sauver les âmes. Oyebi ba vérité ni nekobima na sima. Ça ce n'est que le début yaya. Ce n'est que le début. Bazo melisa Eliane ba drogue, soka zuize mbake na ndako kwa Mireille Mukeni. Ba melisi ba drogue na sa drogue wana a avorté. Na minute ba famille ya Eliane bazo réclamer Eliane a comment kobima makila 3 fois par mois, c'est-à-dire a comment na règle 3 fois par mois. Moi c'est azo régler en désordre. Makila et comment kobima Eliane en désordre. Dit à quoi dit il y a ba avortement au balandi siye na vie ya Eliane. Elle a avorté 3 fois ou plus. Donc oye ba vérité nango dans les jours à venir. C'est-à-dire bazemi balongola Eliane et ça là que Eliane a comment kobima makila 3 fois par mois. Entre guillemets, je ne confirme pas, mais il y a une soupçon que non dingue Eliane Azana soi-disant bakata qui est ba trompe. Donc il y a la vérité, je confirme rien, na lobby soi-disant parce que ngape naza mutu nazo yoka. Mais moi j'aime dire la vérité, je confirme pas mais na souffler parce que yo po yebi. Que bakata e ba trompe. Bon ce bakata Eliane ba trompe, c'est-à-dire via Eliane makambo Talibana abu pia akobota ka susciter. Pourquoi? Moïse Mbiye. Mais yo lingi tolo ba vérité te. Parce que tu es de Bethel, parce que tu es les fanatiques de Moïse Mbiye, ou soit parce que vous êtes de même tribu, yango yo lingi vérité bimate. Mais c'est malheureux. Malheur à toi. Yo mutozo luka ko étouffer nani vérité. Malheur à toi. Malheur à toi, toi qui cherches à étouffer la vérité. Malheur à toi.
Nous, on n'est pas là pour parler contre quelqu'un. Non plus jamais, et je ne le ferai pas. Yozo lingatolo ba vérité, parce que tu es de Bethel, parce que tu es fanatique à Moïse Mbiye, ou soit parce que tu es de même tribu que Moïse Mbiye. Or, ici, nous ne sommes pas là par rapport aux tribus ou par rapport à l'église. Non, nous défendons l'intérêt de Dieu, l'intérêt de la Bible. Tolingi to dénoncer ma be o eza na kati ya sima ya mutu aye kokosa biso na kati ya lingomba ya nsambe nde kote biso toza. Et yo ningo ndima likambo ka so esalama na mwana na ondo ningo ndima loko esalami na mwana mutu mususu ondima te. Mais c'est malheureux. Et salima wapasi na soni. Et salima wapasi na soni. C'est-à-dire mwana bato akomi kobima makila en désordre. Pourquoi balongola bazemi successivement na ndako ya Mireille Mukeni, soki Mokeni. Ah, tomoni isusu babeti avocat ya Eliane Massas pour na ko étouffer dossier vérité bimate. Toyoki alobi flash ebeta ki mama mususu azolela. Bakangi nani Michel Makenda, soki Michel Makenda na bino na ba musicien na nyonso bakangi bango, mais Michel Batikie ba musicien bake na bango. Musicien moko azana un bassiste ya Michel Makenda. Bake na ye. Bazo beta bango ya kobeta Congo pe loi ezalaka te. Bazo brutaliser bango, bazo menacer bango. Mwasi na ya leli butu mobimba wa flash ebetaki. Balobi nani atindi bango Moïse Mbiye nde atindi toujours batu na ye ya molili. Bake ko menacer kuna bakangi batu wana nyonso pour dire quoi Michel Makenda wana na batu na nde bazo bimisa. Ba vérité ya Moïse Mbiye libanda, fuite bimi Michel Makenda na groupe na nde ba bimisa vérité ya Moïse libanda, bake bakangi bango, bake na bango. Mwasi na ya beleli butu mobimba wa flash ebetaki awo. Azolela mobali ni bazo beta ye bazo brutaliser bango. Congo loi ezate, Congo sécurité ezate, bazo kanga batu kaka boye. Oya ya beti mutu masasi ake avandi na ndaku na ye, oya ya kangi ba musicien abandi ko beta bango ake na bango. C'est quel pays? Tant tozo luka ba véritable boye bima po lobi biso na ontoza na bonsomi, po lobi biso na ontoza na sécurité. Toi, tu es là pour étouffer la vérité, pour dire que tu es fanatique de Moïse Mbiye, ou pour dire que tu es de Bethel, ou pour dire que tu es de même tribu que Moïse Mbiye. Voilà pourquoi tu es en train d'étouffer la vérité. Mais c'est malheureux, Yaya. Par contre, biso tout ça a un problème à tribité, tout ça a un problème à Bethel, tout ça l'obélé la Moïse Mbiye par rapport à ses actes, par rapport à Yamabe na ya sali. Et sali parce que Makambo Mireille Mukeni aza à la complicité de son pasteur à l'église. Plupart des mamans à l'église basent à la complicité de leurs pasteurs pour détruire les âmes. Nous on est là. Plupart des mamans bomona bangwana basent à la complicité na ba pasteur na bango. Ba bomba ba secret et belé. Or que vérité oh nani Eliane azoluka loba eko bimisa makambo ebelé mais bino bobo yebima ponani. Yaya soki nzamba décida bimisa mutu libanda yo kiko boya te yo nani. Et si bimi pesa déjà libanda pe eko tikala ko bima tina suka to koyeba. Voilà où ezalaki moi flash na minute on a ngana ya ko informer, c'est-à-dire Moïse Mbiye abande ko ke na Eliane na ndako ya Mireille Mukeni mama o babimisa ke mutakala ozana ba vidéo na ba photo o babimisi mabele libanda na ba vidéo tout ça ye wana Mireille Mukeni kando mo na cheli yo bango na ba photo avant on ta l'émission bango wana nyos famille ya Eliane o abimisi ba vérité ye wana na cheli yo na ba photo likolo wana, c'est-à-dire na Kinshasa mutu nyosu aza au courant ya situation oyo. Donc eza mbutu yindi Moïse Mbiye fini. Moïse Mbiye aza sunelo kwa kosala te tozela sko justice ndenga kosukisa makambo o meloni tolo ba eza passe komona un pasteur okomi ko bomisa bandimi na yo un pasteur ozokende longola bana batu zemi, c'est-à-dire ba pasteur o bache bana mino bazemi na église bake longola bango bazemi na bandaku na bango kaka na kati ya église balongoli bango bazemi bake bomba bango na bandaku na bango. Yo maman yebaka te ngana yo papa to yebaka te, mais ba vérité yango tika to yebango poto zwa mayele. Pourquoi ça ko étouffer vérité? Balongola Eliane bazemi 3 fois ou plus, mais plus ou moins 3 fois max o ezoye banananu yango wana. Moi na bata komi ko bima makila en désordre 3 fois par mois. Moi na zo bima makila zo bima. Pourquoi balongola ezemi? Avant balongola ezemi ba pesi drogue balangwisi ba pesi drogue, je ne sais pas ba repesa ngo mais là pour ça lo pas cité oyebi ndenge za koza mama oyebi makambo kolukate na peso ba détail belo bando tuna bon autant bande ko pesi drogue yango ya boya quitter. Donc vous avez des questions bêtes. C'est-à-dire ba koyebi ça que mais là au moni ndenge za na il faut avorter tout ça. Aza mwana azala ki trop jeune. Maman mokolo ya 50 ans 45 ans ba okosa ye. Bongo mwana 17 ans 18 ans 20 ans. Pourquoi ko tuna ba question a bongo?
Bon luko tuna isusu yo solo babongo drogue yango yo monaki yango yo solo babongo et bon temps ba pesa ki drogue yango aboya kite na lobi boy maman 45 à 50 ba okosa yi bongo mwana 18 ans 20 ans 25 ans tozara mayele ba question bête boy ndenge ni bando pesa drogue ba lalisi alali ba avorter vérité bimi ba avorter mais ando ça manda kwa Mireille Moken attaché de presse ya Moïse Mbi ekiri ya ba ekobo ba ekobiste basali click na bango bazoso bambongo makila bambongo nyonso boya opesa dim soki nini oh ni na nini bazokabola Mireille joya yo parti yango pourquoi parce que Mireille azaki en click à complicité et les pasteurs bazolia ba intérêt na bango bino bazoba bapunda bokende ko nyoko makoteka pondu ndunda makala na moi mbongo wana nyonso yo kopesa na Moïse Mbi mon peuple périt manque de connaissances ya zwa banda ko loba bongo zwa nini oteka makalo koma deya koteka ni banda lo bazwa oshanza business okoma oteka nini zwa kaka ningo zana sauter zwa lupango yo teka kandunda mama depuis alobaka na yo zwa oso zwa ki lupango wango mon peuple périt manque de connaissances ata to lobi vérité okoyoka te fana quit okoyoka te zwa banda baloba bongo yo teka kandundo teka ka pondo teka ka makala vina yo shanza na nini yebisanga yako yebisanga vina yo shanza na nini mais ozotelema na moi na ndunda na makala na pondu na moi mbongo wana nyonso a moi journée bomba du matin au soir na moi ya Kinshasa ozo oke kopesa Moïse Mbi po ba pambola yo ozwa plus ozwa mon peuple périt manque de connaissances tu donnais à un homme vous avez kopesa offrande à un homme de ce monde tu n'as pas donné à Dieu voilà pourquoi ozo pambola maté fungola mayele yeba wapi yo zalaka et sali mawa passe na soni mbutu vérité nyonso ebimi tozozela makambo ndenge kokena ndenge kosuka ndenge kokena ndenge kosuka na ko informer yo zala brancher sur des shows d'Enar TV soko taninga Léon Balboso n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV otalaka ba émission na biso ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala brancher émission César Koya ciao.